baofinga fali nga na okotela fali volontairement na okende cash na kenda ipoto na sepela ite parce que na voyage na bato bakangisanga pona bango baofinga fali nga na okotela fali volontairement na okende kasho pona ko wana oluka na live usali o sa kidona sa kidona sa na bazolo ba wari basili ke ofingi fali ya ba wari ba ko sika na monde balingi nga na sala 1 million de vues je ne dépend pas des warriors ponga mo pe na warrior na fan biso sto ba warrior ok warrior ko yo pesa ordre te ponga mo pe na warrior c'est ça o pesa ordre ndi o ko ga imposer nga likamute baolo balelo ke non baolo balelo ke non ennemi juré ya fali eza Kofi ennemi juré ya Kofi eza fali balakisa ba preuve comment bolo makambo bo maîtrise comment ko ba ke ennemi juré ya fali eza Kofi lakisa preuve nango Kofi na idi ba diata basololaka c'est vrai ça doit confirmer ya basololaka basololaka ennemi juré mutakoza te parce que fali d'abord c'est quelqu'un oyo aza na temps soki pona kaka kozana binemi na bato mema bato bakina bango te le plus de plus njora fali le kana teva bien limbisi njora mais njora akina pas fali azu $2000 na diketch après balukela yi baliye oye biango oye biango abenga epeti wana bakoma wela basani ba wela place ngana loba na réagissa nakenda makala mais njora na voyager na ye to fali pembe lokasi na sepela nani ki aloba makambo azala na raison mwana wana bomona mani ke mabe fo otala nani ndenge eza wana azala na équipe nationale oyo babana obenga fali tantine fani écoute-moi c'est le passé qui fait le présent arrêtez de dire ça moi si je combats cette fille c'est pas pour Fali c'est juste pour le Congo. Nous sommes des Bantous, nous sommes des enfants de Kimbangu, la saranité na bisoté la preuve avec Mobutu, concert ya Milabel Moko à Beta, tout ça se souvenir. La manifestation na concert wana Milabel ipute koya Mobutu a succès ma cassette nyonso. Soki tchala mwana azaka na succès ma cassette na mboko parce que wana la sani pendi na Mobutu ando dinga ba trip ne. Mobutu emanzi moi mon bébé. Osomona. Alors, Miss Nabiso Moko ya kala ba interdisa kai territoire. Parce que Alexandra Mutakana, mais j'ai 30 bakanga, et what bakanga pour Alexandra Mutaka moi aussi. Et bon, ce qu'on peut dire, il y a Alexandra Mutakana. Non, non, on peut n'abiso ba congolais. Ça, même ça, on a raison. Il y a une animatrice Nazaïra Abinana Mayo de Bé. Je dois pas tout c'est pas pour lire. Et biso de ba loi Kimbangu, na loi ya mboka so moi si so la Mutakana. Mani ke ko boltala nani. Mani ke aloba pamba te. Mais non, non, le ba pona ba bicha la tête biki. Il y a ata ibiso to sala ngote. Vraiment. Pour bateau ba ya liboso ba kanga pona exception pona yi. On a oloba pona juste pona respect ya mama nzinga, mama mafuta, mama qui panvita, mama mwilo, mama kobakana. On se comprend. Biso to a peuple ne Congo. Biso to a bangunza, mama nzo la ta qui panvita mama la telamba. Mama mwilo atika ko mona ya biso nzo to na biso sa sacré parce que nzo to na biso reflétaka puissance ya makasi. Non, on a raison. Non, on va pas la falité. Aso sambisa Congo. Si ko yelo ko salinga pasi. Ça fait 8 ans na linga kombo ya leader na nga ezali kolo, mais ye aye ko boa kango na se. À chaque fois soka lingi ata afinga ba vagin, a ocha kombo ya mutu kazo me ma drapeau na biso oleka 100 kg ya ibende. Et puis quand j'ai la reproche, il y a des gens qui m'interpellent. Pourquoi? Mais pourquoi pas? Il y a tout ça, les gens à vitesse. Kayaloba. Ah, Tikayaloba. Alors, maman, important, il faut qu'à la emi. Ah, Tikayaloba s'exprimer. Maman, bana. Ngasa na YouTubers. Na olingate ana nga zo exemple ya moi mutu moko boya olongwa bilamba. C'est ça. Ceux qui na combattant Maria Tumbeza pour na porte à porte. C'est ça. Encourager bato ça on a ba fanti mais ngasi kama be ceux qui veulent tout le kata au moins te défendre l'éducation à bana ba dia na Android ba ça déjà na porno na kata téléphone c'est ça monde la pesi bango nyonso c'est ça to so kokate tant ba mona siko ba tanti oh bato ba on ba benga ba tanti na comme ça là moi te vraiment quelque chose à normal c'est ça c'est pas bien pour l'éducation des enfants bravo si tu es mal éduqué il faut
ke oya na ngoti na TV loba na ngai e ba publier na ba po ba sambisa mais ya misambisi ala kisi ntoto ye moko na nko est-ce que zalaka pona ni sonya modèle wana ko la tsabato soki pona yango ba oyina nga ba yina na bangonga nga na chaîne à 20 na yo est-ce qu'il faut expliquer to faut la supplier c'est justifié c'est ça c'est mon toi na maladie sida autant mona ba test c'est que za nango aïe na bandal baba na sida na pesa on ka tamba compter ba année okufa pe na okufa te na bosi bana mibali na sida nanga est-ce que on y a ba test mon à TV jamais on veut se justifier pourquoi celui qui se sent impliqué connaît l'affaire non convaincre mutu na nini ya ngande na sabo babenga nga droguer babenga afinga ndoki muta bakwiti aso comprendre est-ce que na kimango eza nzela na leka eza jeunesse nanga na leka na addiction na leka na addiction na boya yango te eza nzela oyo na leka na kibushe na bomwana nanga na zaki sans champ na boya yango te so na boya yango isani se ya hypocrisie na boya yango te na ndima yango pona na sabana nanga eza nzela ya mabe so lelo yango te me ero na beta masola ba château afinga nga lelo te éducation nga na sana ngo ya sana ngo te éducation nga na pesa bana nga bana ya sana ngo te au pesa mona na eti mutala sa mutaka na ye lo ba la sa mutaka mona na ye na ba la sa bana mutasa amodi bana ye et bon mutala sa mutaka ba no ba sa très bien Maniké très bien de John itunime voilà la famille nalinga tang de John alobaka ndo na musakata de John nalinga tango lobaka boye de John itunime félicitations voilà Maniké a défendre cause moko eza réel voilà et lobite ke so opelisi caméra pour fofinga moto il faut ya kotandela biso dignité na yo na kati ya média non et lobite ke so koza na contre à rendre na moto pour osilisa likambo yango bien il faut yela biso dignité na yo na média non biso baafricain biso bacongolais dignité na biso ezalaka sacré dignité na biso eza sacré nga kuna lobaka Yesu abotama na Congo po frontière ekaboli Congo na Angola soko okei na frontière wana omona makolo moko ezalaka wana edesina na mabele likolo wana ezala mutu alataka numéro 35 soka atie likolo na ye kaka na dese wana ezwi mesure likolo ne soki mutu alataka 43 aye atie likolo na ye na dese wana ezwi mesure likolo na ye cela veut dire eloko wana eza ministère ya Nzambe pi eza likolo ya Yesu alekanaka nzela wana Congo toza peuple moko toza béni Congo la preuve année malgré bitumba malgré banguna malgré ba opposant malgré ba dictateur malgré ba détenteur Nzambe atelemaka kaka likolo na bomoi na biso azobatela biso azosala biso bolamu alors richesse oyo Nzambe apesi biso il faut toyeba kobatela yango eza te ka mpona basentiment ya réseaux sociaux basentiment ale to boyelaka biso bamtaxi aire nyonso to na média non Maniké aza na raison Maniké azodéfendre cause moko réelle aza na raison mpona image ya Congo bravo Maniké bravo vraiment Maniké osololi et puis yo Jaël soko kotikala no na poto yango toboyi te kasi sikoyo yo poto kotikala na poto ozala mal aimé mal accueilli na poto mpo nga ndeti na vandi be nga na okomprendre nake Jaël nde aza na alinga na ye aluka eloko mo boye mpo atikala na poto mpo fayaki bozonga le 10 janvier pe si pe leki leo tokomi le 19 Jaël biye ofuta pénalité
Bien na yo yelaki poto retour nango eza les 10 eseleki yo lingi kozonga te ofuta pénalité. Jael basololaka no basololaka tomonaki JBA akendaki kobeta concert na ye na États-Unis. JBA ye moko na reconnaissante aza nango atiki des anciennes danseuses na ye na États-Unis. Est-ce que ba danseuse wana bakimaki basololaka vie conjoncture mboka vie ba problème na kutanaki nango merci penande omemi nga na poto nga na moni nga na tikali nanga na banda ko défendre orchestre à partir ya awa. Fali aza genre bato mote ya mabete malgré ya chaka ki mote ya mabe na bana botana niki ako comprendre na yo kotikala Kofi wana memaki Prince Bakali Kofi atika Prince Bakali ese mutakufa. Est-ce que Prince Bakali po atikala na poto na voyage ya Kofi afingaki bato? Non. Basololaka usololi na bamana na baedi badiata basule kauka bayana nga penza vie difficulté vie par rapport à j'ai nga na moni fona tikala na ngai tikali na ona kimia osa pe o défendre pe artiste na yo na kimia ke yo na modelo yo pona leleli ya kotikala na poto Jael wana penza no okay mabe makasi. Ok, mabe makasi, fingi batu na Kishasa, o manke batu ba respect na Kishasa, nzamba sungi, fale bakangi yote, o leki aéroport, oye poto, mais silama, po fingi belé, et puis yo ma finga na o ezo kipete, mutu nyo soto ozo finga, non, silama, yo kote ko finga, ozana munoko gilette, o finga kamabe, sikoyo kofinga na wana oli batu basepela nango batu baobaye omonte ke esa bien te na ye moko Fali place avandi ko aoyokela bino soni Fali ye moko place avandi azo regrete encore azalani lokwa mwasi azo regrete visa na nga ofe na pesa na nga mola tata mwasi na nga moko boye auna bengisa ata ucha ata bwende ata visa na nga ofe na pesa na nga ata mutu kingani. Mais tant que bolingo wana apesi no quand même vie parce que poto difficulté pe ezalaka to bote poto kozanga pe ezalaka mais eza lokwa kozanga ya Congo te mutu akozanga na ye na poto $100 $50 mais sukali na lipa akozanga ngo te esika kolala akozanga ngo te okozanga mbongo ofuta ndako likolo nango gouvernement elukelo solution epi ayo place po olala okozanga musala oza musala te gouvernement ekoti na chômage ana ata $50 par mois gouvernement bando pesa yo ne fiske ozanga manto te na era malili ne fiske ozanga lipa te na era malili moni avantage a poto mais Congo te siko mutu apesi bino chance penza boye ya vie eloko bino bomoni bofuta ye yango oyo Fali aza na chance te Fali aza na chance ata moke te vie difficulté vie conjoncture ya mboka Fali nga mona tikala na ngai talaka bana na bando défendre oka a partir awa mpona pe na bana esengika na tikala awa talaka osololi ke na place ke nga na zonga Kishasa te pona na plainte na aéroport Luvunu yo pendo njimi na Congo ya lelo Congo ya Fati Beton état de droit Jael boni lokutako Congo ya Fati Beton Congo ya lelo toloba Congo ya Olive Kabila te toloba Congo ya Kabila te Kabila Joseph te toloba Congo ya Fati Beton soki kutu Kamere Vital Kamere oyo aza proche Vital Kamere proche ya Félix asalaki likambo ezalaki malamu te du côté mbongo ya mboka bakanga ye procès 100 jours pona nini te ntango bakangaka Vital Kamere mokonzi moko boye oyo alingaka Vital Kamere mingi
a signalé Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, ke baba okanga yo. Pona nini basala ango te ba signalé Vital Kamerhe akima tako kima. Kaka yo Jaël. Kaka yo Jaël. Koza na plainte na ba signalé ki batu kaka mkondi moko mutu a signalé. Walo kuta Jaël. Senga ka fali na ndenga malamu otikala no na poto. Senga kaka. Solo la ka na fali ke vie conjoncture bana mama ba difficulté tout et tout ngala monna tikala. Fali azaka ni muto mote ya mabete ye mote ya mabene kana bana niki. Ako tika yo comme ça o défendra ye na ndenga libanda. Poto eza lokwa vitesse à TGV. Na kini kuno mona un mot de lestage kure kei ongo sala vidéo mo sala yate un moko mona mege zate mufala ko répondre mutu moko boyo défendre fali mege zate kure kei ozo sala live na torche et tout mais du moins poto il y a des facilités. Il y a des facilités que mutu sera a manqué fali na 12h juste 12h 1 minute yo po pelisi caméra ato ananzela o sala vidéo. Atoza na nzela au sala live, atoza musala na air pause au sala live. C'est ça avantage à mundele. Au solo li ke na place oya ozangisa communauté kimia na mafinga boy e malamu te Jaël. Pona ngai ata poto ngo ya yo e na la bienvenue parce que obandozaka fi moko otambolaka na batu sécurité. Obandozaka fi moko so lingo kende sika fo bat bazala ndinga no po ani pona ba silveaka yo. Obandozaka mutu moko donc oza na poto mais oza ekenge luta parce que mutu akobimela yo na bisiko kozala oyeba te. La preuve ane tala bota vie à 2 minutes. Bota nde bakata 2 minutes mukongo. Est-ce que mutu ana kata 2 minutes mukongo bakanga ye? Non toyoka te ke mutu akata ki 2 minutes mukongo bakanga ki amonani. Toyoka te 2 minutes atika na cicatrice na mukongo ya bolafaka boye. 2 minutes azaka kufinga batu te. Na modèle oyo manque batu ba respect. Et puis manque à respect na yo équipé te. Ezo kipé te, ezui. Non, wana osa mabe. Osa mabe makasi Jaël. Na yo pesa au conseil. C'est à prendre ou à laisser. Pour lobby, soki ba kachi yo pota na njela. Kaka biso to ya esusu na kambe. Kofungola kamera Jaël to yebisa ki yo silama. Lobby so likambo ekwele li yo Jaël. To yebisa ki yo silama. Ata nengo zo lata no kofi bongo pepe ke bakachi yo litama to liboko Jaël oke na mbila pepe mutasalinga ba otuna wapi preuve la preuve ane poto etambola na ba caméra ba otala caméra sena ngwe lekendeni mais entre ata yo o lata no komba pepe mais yo otike dia na cicatrice na longi display baby po mwana mwasi nde display elongi display baby silama Jaël. Tika no na poto to comprendre que vie na frère difficile difficulté maman sala kwanga po bana na Jaël bazala Jaël il faut yonde obunda otindaka to yebi. Siko tongo wana milimo boye $20 eza na facilité. $50 eza na facilité. Na kobi mana kayu boye na kina kayu moko boye na sala ta babysitter. Non ça na kayu mo boye ata ilo mo boye non sive mo koko mo boye et tout bana na ba kenda misala bazonga poko nga non sive et tout so alingali na pese biloko alinga suba na timbien liko nango ba futa yo bana yo bazanga lipate bazanga mafuta te quand même pe mokile moni que non Jaël a commis dépendant Jaël a commis indépendant et ça la bien makasi ke yo poto ngo ya yo otikala no ka ya mafinga na place ke non lokwa na komi na poto bon natalisa mutu na luka kayu et tout na luka kayu na bando sala na zongisa ta lopangu na nga o na tekaka likolo ya Christian Newman na poto foko talisa mutu omoni poto oko foko talisa mutu bandeko na ngai omoni poto foko talisa mutu soko memi poto ka na loyenge poto pe ko mema yo na loyenge mais tango ozano na poto mais oza mingi du côté positif du côté objectif bien aimé on s'en sortir na poto
malgré tout difficulté pe ezali difficulté pe ezalaka eza difficulté ezali mais soki otalisi mutu otie mayele bien aimé omona ndeti ba gp ngapika yoko eza yo. Donc Jaël silama bébé epesa pasi lobi kuna toyokake babetaki Jaeli bato mo babetaki Jaeli bakati elongi bato mo babetaki Jaeli bakati boye bato mo likamo boye eyeli ya mabe eyeli yo epesaka pasi po oande ona biso congolais oa rwandais te oande ona biso congolais epesa pasi po mutu moko te place azalaka asepelaka na mabe ekomela mutu non waka ndeko na biso congolais malgré kiliboma na to bwako pete mais silama ofingi mingi Jaël ofingi ebele tango bande kofinga na Kinshasa c'est bien bon fali atia yo ka amemo poto fali angani pe amemi yo poto alaksi bino bolamu bino bakoni mafinga amemi bino poto tango siko komi poto fali mais Jaël batalisaka mutu oko continue ka na kibuzengi ozaki non na Kinshasa tango ye poto o continue ka na kibuzengi wana non pourquoi baloba ke poto ezaka cimetière ekundaka bato parce que mutu so azaki na succès na Kinshasa mais tango ye poto atalisi mutu mwa kayu mwa ndaku mwa mwasi mwa bana ya mwana emona ke mutu alisu na terre ba délire te mutu alisu na terre ba bêtise te po il faut alamuka 6 heures alamuka 6 heures ake kayu tango ozonga fatigué. C'est ça yon balobake poto esilisaka bato succès parce que mutu soki aye poto ali atie mayele azwi vi na ye na responsabilité mais nga na okama soki bino bacongolais olongwe Kinshasa na badélire basuccès et tout tango okomi na poto tu continues toujours na babêtise quand est-ce que olamuka ntongo ke luka mbongo parce que mboka mundele il faut oluka mboka mundele il faut ozala autonome mboka mundele il faut ozala indépendant il faut oluka po mutu opesa yo aza te yo olinga baninga balamuka ntongo bakata apongi bakenda osala mbongo na bango na fin du mois baobima na ba 5 000 euros ba 3 000 euros mais yo mundele apesa yo ka $50 par mois non okoluka koluka po yo po zwaka mbongo wana feke o réaliser ba projet na yo po na avenir na yo na bana na yo c'est ça poto Jaël. En tout cas, bon attendez, sali. Nayebi ke botalaka ba réseaux sociaux kitoko botalaka. Bon attendez, sali. So royoka yo, so po royoka te, so po continuer biso toza naka ba jeune fille. Toza wana to otalela. So ki likama malamu to roya to pelisa caméra to pesa ba félicitations. So pe ya mabe to roya pe kaka. To roya kaka Jaël. Bisous bye bandeko. Bonne journée à tous hein. Sans oublier abandeko na bosabona te bo hésiter te ya kosabonner na chaîne na biso po sala biso ka bien. Merci.